Ramel azali moko ya bafandi ya Kanluka na Kinshasa uto abotama. Pasi na ye, ezali ete komona quartier eye, ebimisa ba député ebele na maponomi, kozanga denrée ya première nécessité, population azali komela mai ya mabulu elobiye. Source oyo eza mai oyo biso tobotama tokuta yango, ezo servir au moins 4 quartiers, le quartier 5, quartier 6, quartier 4, quartier 3, bandeko ya Delvaux, pe bakitaka koya kozwa mai tangu ba pompe na bango kuna ekangamaka. Esunga biso koto ba pompe ezalaka te, neti nga banda botama na ba quartier na mona nga pompe te. Nde sengaki biso to timola, to kata van moko to timola, bo mona ndenge bandeko bakoichaka tio, pour permettre biso to zwa mai ya komela. Kanluka ezomi na kati ya ba commune ya Kintambo pe ya Ngaliema. Ezali na 6 quartiers pe edependaka na maziba mibale ya quartier 4 pe ya 6. Kasi soki mbula ebeti mai eza kokoma potopoto pasi pona bango kosalela elobi Rebeka. Soto chaka mtema soki mbule beti epesi biso mai. So mbule ezate mai eza pasi. Neti mbule toko beti epesi potopoto. Antoa tozanga ki mai ya komela, tozanga ki mai ya kosaila. Mais nzamba pamula pa kasa, antoka abundi ti afsali tu kama lizibane mona poto zo mai ya kosalela. Mama tomela yango pona kozanga mai. Ba fontaine etiamaka solo na bapembeni ya maziba yango epa ya ba député pe ONG moko kasi mai etikala kobima ata mokolo moko te elobi bango. Bayaka kokosa biso bayaki na bango na 2006 baya, na 2011 baye, na 2018 pe bayaki ke bakobongisela biso mais après kopesa bango ba voix bakomota la bango na mabota na bango. Bomona ba fontaine misato etelemi ke ba neti wana kutu ONG momte ya kotongango ke abongisela biso mai. Aye atongika ba fontaine batie batio mais etikala kobima te ata mokolo moko. Bakimi bake basundoli biso kaka yango ndenge ezali. Vraiment likota ba député mama boloba te biso na Kanluka to ana député te. Tala na eloko yebe chanter ba yekotele biso awa. Banda batiango eloko moko te. Na oyo etali bitelo bana mingi bazali kotanga na ba condition ya pasi ndakisa na EP1 le joyau. École ezali pembeni ya mai. Accès ezali difficile, mpote pont ezali te, bâtiment mukie na kelasi moko bana ebele koleka. José Ibulu azali directeur tompe mokambi ya EP1 le joyau. Po bana bakoma na école. Ezo senga fo bakatisa mai oyo. Or pont ezali te. Passerelle ezate. Biso moko toluki tozwi libaya totie po bana bakatisaka po bakota na école. Lokola bapara bazofuta te parce que biso tozolanda oyo mokonzi ya mboka alobi. Malamu leta asunga biso na kotongela biso nini basa de classe oyo ekosala keno bana bavanda na bacondition ya malamu baban pupitre ezala bien tout ça biso pe bato tozotangisa bana tozala pe na bacondition malamu. Pona Emenzo Mosi, atalisi ete Kanluka ezali penza na mikakatano mingi na oyo etali banzela ba érosion ba mapitalo pe bongo na bongo. Sur le plan environnemental, awa eloko liboso tozana ngo pasi ezali banzela. Soki tokoti na kati okomona bisika oyo ya kati ya Kanluka na ba quartier oyo tozana ngo tozana bisika mususu bana bazana posa ya kotanga. Ba école pe ezali. Mais bazana difficulté parce que ba mai ya mike ezali. Bazana ba passerelle te et puis l'école wana bato baza ko bunda pona batangisa bana. Ndombele azali pulusu yepe asengi na leta kotala penza likambo litali insécurité na Kanluka. Bato bakufa kawa, bato bazoka kawa. Kikulune sala makawa ato na Kanluka quartier 4. Ah tolo ba bopo de ça R. Bo so de comme 18h 19h. Kotoka mai to kokate. Bai Kanluka bazali kosenga penza na mbula matari kotongela bango nzela biteyelo ya malamu ba mapitalo ya malonga kobunda mpote lubwaku esila kopesa bango mpe mai na courant ya malamu pamba te ezali droit na bango. Nathalie Sekaburo Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.